Ouais, bonsoir les amis de Londres. Bon, à Londres, donc, je sais que tu as trop donc, biso tout le labino, bon, appelle ça tant que le labino, quand on est bon, on a besoin de plein de travail, quoi. Bon, on appelle ça tant que Koi Batikio, donc Koi Batikio, le train est toujours en marche. Donc, nous, pendant le Bezate, remerciement vraiment trop, notre bureau, notre technique, staff technique de Londres, appelle ça tant que Mobimba. Tobosanité, Joseph Fouema Mobimba, Joseph Fouema prêtre, la carte à Londres, Yvonne Todake, Mimi Tata moi aussi, Marie-Claire Segala Malaika, Yvonne Todake, Yo Nakata, Pesantango, Osa déjà Kolobate. Donc, Togo Bosanate, famille Mao Luta, donc, Yvonne Todake, Yo Nakata, Pesantango, donc, côté déjà. Donc, Bango Pena Balongo quoi. Donc, on a donc tu bango pendant là-bas. Donc, les grands chaînes à Londres, il y a le bagou tezate, Dorcas Mao, Kevini Yokutu, donc Kotakala, Versas Mao, Juvenal Mao, Nakata, il y a Londres, donc Minga Golobezate quoi. Papa Kali Nabiso Moko, papa Yabane Belé, papa Kali, Karanenge Zalaga. N'habite quoi, c'est Nogolo Banini. Maman Joséphine Fouadiangani. N'habite quoi, maman Yabana. Donc, donc, maman Obasini Masolo, il y a personne tango. Binonde Bozali, ma mère puissance, la mère de puissance, la mère de valeur. Donc, maman Mokonzi. Maman Joséphine Fouadiangani. Zendoïa maman. Zendoïa maman, Tobo Sanité. Donc, ma Kambakafu n'a personne tango. Donc, Joseph Fouema. Donc, il y a quotité yi, Toboa Kaote. Donc, ils vont tout dire que Nakata Masolo. Donc, Kafu. Tobo Sanité. Belina Nangola. Belina Nangola. Il y a le Bakou Tate. Benvi Damou Kenzi Masia. Maman na grâce à Chilamouina. Donc, Baboya Bandi Mate Bango Banani. Donc, Pesantango toujours champion. Minga Golobezate. Naomi Mao. Binoto Nakati Bozali. Donc on a habité comme à Plamedi, Bozala déjà. Kanou Mao. Équipe toujours Bobo Japon. Anaconda, Lakoda, Antiflamme, Eric Ebas, Balobi Ber Vendeke, Bobo Japon, Chris Ebas, Zawana X Bass. Chris c'est mode dans tempo donc Nambonda comme Dab Nengezalaka. Donc Oya Zali Oya Zate Gelo ba discover. On a toujours donc regarde Yayoji. On a Zalaba Miami. Donc tu évites quoi. Donc Mingi Bina ou le Bezate. C'est que tu as bien à Londres. Donc on vous love vraiment beaucoup. Donc trop de bisous. Donc Mingi ou le Bezate. Ciao. Avant de continuer. Ah ouais. Ban à Londres. Donc pas trop de commentaires. Bino mon qui est boulé au Salama. Donc Makambu Beneza ya Kafu ya Saranate au japonais. Donc tous ensemble à travers Skelett Scandé tous au loba. Le lot vraiment tellement tous arrivé dans ma paya. Bomoni bo remarqué blonga sika pesa on na sima na biso. Donc to linga vraiment to koti sande ba plan ba kota na ngopena. Pour habituro mambuza aventure. Ba Londres boyebi. Donc on plaisir à Kafu ya Saranate parce que ba taka ba aliawa. Ba neka somo bazali, ba la voix des anges bazali. Donc ba bobo japonais mille espoir bu notre bazar na pesa tango. Donc pesa tango oyo en lokenara liboso pesa orchestre ba guerrier. Ibrahim Nzambe guerrier. Maman Charlotte guerrieuse. Guerrier ya Saranate. Donc Maoluta Minotu Daniel Kosimanto na robo sanate ba ser na kwani na Londres malgré tout bango ba solo te menga na solo la yo ser na ngai Kevin Mao donc Dorcas Mao Jenga Basilwa na robo sanate dans mouvement oyo botala bango boyete ils a grand mouvement ya Saranate le mouvement na bango ndebi se peto ça donc loko moko to beta guitare moko note moko en plus bino moko bozoyo ka bo sentiment monde zo kelme donc bino moko ba juger bino moko ba poani botela biso binani bolonga bo matela biso et osala biso bien to na posa soutien na bino ne et osala peto ko basuna boulot volontango lisusu en plus d'inspiration moya ka lisusu donc il y a mouvement moyo biso si to lona misisa si to kunda mitolu awa donc na ebite quoi pour me coller bota mara to bota wana pesa tango longo
donc tokunda pena mitolo na pesa tango donc toza bana epesa tango donc toujours confesse ebele Ibrahim Nzambe bana bango yeyo osengaki omona lunga sika ya mwana ezali yo moko omona bango donc bongisaka makambo ezala toujours ya kafu mpo osepelaka kaka bazisa ya oloba donc na bosani te maître chez na Londres papa Kali na Angola papa Kali na Angola maman Joséphine Fodiangani donc na kotisi yo mama ozaka mama donc na ebite bébé Sembimba maman ya Berve chante la voix des anges na kobosana te Eli Biongo Daki Biongo papa Kanou Mao sans oublier Versas Mao Ozawana Plamedi Mao donc na ebite quoi donc Ipo Mao Gaz Djenga Basilwa na ebite quoi chanteur na bino yeyo la voix des anges Kleboa Sakanga bango donc na ebite Joseph Vemba bino boyebi masolo bino boyoka biso natika bino nani Rossi wa Tembo Rossi wa Tembo yeyo le samouraï botika ete bana Rossi wa Tembo pesela je salue toujours président Ibrahim Nzambe na nyoso ama chanter pigeon ya ba mokonza pigeon samondi abi misère no Rossi Tembo samouraï sa pitié mo bino lobaka l'homme qui a des visions mais kana tati wa takwa père masolo kitoko no mata escalette zo bosser ba masa misuba mo ba compte étape deza ba misuba ku feli ba famille quoi ba été mais masolo za kitoko travail za ma bien fandodi bo mona biso toujours ba na bino ba raka ba soda ba bunda kaka esika ba soda ba zalata mi balé guerre simba kaka mama chanter pigeon ba salim na bana nyoso ndako bazali famille tout ya poto na kini wapi na Luanda misia no Rossi Tembo pesi bino mbote nakobeta mo linda na sala ta mère na Charlotte akapele sala molengi Charlotte, mon cœur a un peu de toi, malgré la différence. Et le bois kabolinga na yo, c'est biloko ya nzoto. Isanga po menalia, unazana po sako tuta pondwe. Manazana po sako tuta pondwe. Ibrahim Nzambe na nyoso Nzambe ya banzambe, ya tous les leaders au monde. Président nga elengi, oma misano Rossi Tembo. Bonye vraiment. Toujours citation. Elengi vraiment. Ouais, kitoko basise. On s'est présenté comme beau. Je salue président Ibrahim. Voilà. Chris Baz. Et puis on a un mouvement kilo aujourd'hui que Zala. Il va vite son et Zala on m'a ouais, ndenge zali. Ouais. Moi royo ko comprendre que on va zali. Les Zala. Ouais. Tempo. Président Ibrahim ngai tempo là hier. En tout cas, la personne bote maman Charlotte, pigeon mo konza ba pigeon nyoso. Voilà. Chris Modande yo. Ndenge pena ozolo kamambo ezala bon. Tout ça pena mouvement. Tout ça tout ya to kenda ba benga biso te. Tout ça pena mouvement na. Tant on fond de baga na tourner na kini Chris Moda numéro 1. Asa awa. Ouais. Personne ambote, to ke liboso to zonga simate to epena. Ouais. Merci président. OK. Qui là?